mbote bandeko nyonso o balandaka Ursule Botelwa TV. Mbote na bandako na bino, mbote na mabota na bino, mbote epai nyonso oyo ezwami bino. Bandeko nanga lelo ezali le 2 décembre, donc tokoti mbula esika deja tokotaki yango depuis lobby ezalaki le 1er décembre. Alors karande balobaka likambu likola likambu lelo Ursule Botelwa TV ayeli bino relation ya papa ale mabana na mama Milo 50. Milo 50 aza actrice auto yebiye o ajuaka vraiment kitoko makasi. Alors papa ale mabana pe aza auto yebi aza auto lingaka aza oyo asepelisaka biso vraiment na bandako na biso. Eloko nini o ezoleka entre Milo 50 na papa Alain Mabana. Tozoyoka yango siko kaka awa na Ursule Botelwa TV. Bandeko nanga na pesi mbote na bino nyonso, en tout cas nzamba za malamu, nzambe na bolingo na ye, abateli biso akomisi biso ti na 2024. Alors soya Ursule Botelwa TV ezake nzambe apambola babone nyonso o balandaka biso. En tout cas 2024 ezala année ya succès, ezala année ya gloire, ezala année ya mapamboli, ezala année moko vraiment oyo ba besoin na biso nyonso ekoko kisama. Balobi soki olelaki na 2023, soki ozalaki na distraction na 2023, en tout cas 2024 oyo zwa makambo sérieux, tia nzambe liboso, tia ba projet na ona sima tia nzambe liboso, malembe to tambola bongo nde eko simba. Wana napesi bambote na nga na batu o nyonso bolandaka biso, na batu o nyonso bolingaka famille Libota, na batu o nyonso bolingaka Belvi Kandi, bambote na nga na famille Libota nyonso, bambote na nga na Jemima Mavungu, bambote na nga na Madeleine Aiketa, bambote na nga na bino nyonso o bolingaka famille Libota, bana nyonso ya famille Libota esika bozali, na pesi bino bambote na kombo na Yesu. Na pesi mbote na Linda Bukulu ya balinda, mbote na nga na Princesse Alegria, mbote na nga na Germaine Meta, bambote na yo esika o zali, nzamba lola azala na biso nyonso e longo. Ndeko na nga si c'est la première fois au visiter Ursule Botelwa TV, soki ezali mbala na oya liboso o koti na Ursule Botelwa TV, en tout cas ko hésiter te ko s'abonner, ko commenter, ko liker et puis ko partager ba émission na biso, nzamba lola ako pambola yo. To bandali solo na biso sans plus tarder, lelo to elibino mama Milo 50 na papa Alain Mabana, kaka ndenge bino moko bozomona na miniature, kaka ndenge bino moko bozomona na écran na bino esika nyonso oyo bozo landa biso. Bandeko nanga nde tozoloba bwe Milo 50 aza na zemi ya Alain Mabana. Histoire o eza vraiment kitoko, histoire o eza vraiment histoire moko compliquée. Epesi mwana ya mama Milo pasi, epesi libota ya mama Milo pasi, mwana ya mama Milo alelaki makasi komona likambu oyo, komona ke papa na biso Alain Mabana a sente Milo 50. Alors epesi pe bandeko ya Milo pasi, to ebite likambango ekosuka ndenge nini. Alors ndeko nanga yo o nanu otali filme ote, en tout cas na kobenga yo okende na Belvi TV, okende kolanda filme oyo ezoleka kuna na minute tozolo babwe Milo 50 aboyi libala na ye, aboyaki mobali na ye oyo ezalaki bongo papa Serge. Donc Milo aboyi libala na ye pona Alain Mabana. Milo atiki libala na ye, Milo akeko kota libala na mboka. Akeko kota libala na mboka epa wapi ya papa na biso Alain Mabana. Wana topesi ba félicitations na équipe mobimba ya Belvi TV. Équipe momba ya Belvi TV, en tout cas félicitations na maman na biso Belvi, nzambe apambola ye esika zali. Tozomona ke Belvi azate azakutu na États-Unis, aza na États-Unis, mais quand même ba film ezo leka na chaîne na ye, malgré azate ba film ezo kota chaque jour o tozomona. En tout cas eza vraiment malamu mingi. Film o ezo leka kuna lobi déjà to consommer ki 6 nango, alors lelo to ko consommer 7 nango. Donc tango koti na Belvi TV okomona kaka filme o ya liboso wana. Donc filme o ya liboso wana to uti ko consommer déjà 1 ti na 6. Alors lelo tozo zela bati la biso 7e épisode. Titre nango ezali La Maison du Perverse. Donc titre nango yango wana filme moko ki
kitoko makasi. Félicitations à l'équipe Mobimba ya Belle Vie TV. Ba osala ba film moko o ezo ko éduquer population. Ba film nyonso. Ba film nyonso o Belle Vie kanda zo sala ezo ko éduquer vraiment population makasi. Et ça ba film moko éduquer population makasi. Kotala makambo o ezo leka na famille ya mama Milo. Eza makambo existaka na ba mabale belé. Combien de basi o lelo ba koma ko abandonner mabala na bango ya bien pona olanda moi garçon mobo o azata na importance mon côté o soko ju garçon no télémission na mobile na eba okoka na même pas mais po alanda ki posa nzoto moko boye po alanda ki eloko moko bodo soko landela ngo mona ke eza ba lois établies ya ba famille soko landela ngo mona ke eza ba loi likamso soko landela mona ke na famille na bango mutu abala raté o landela bo na famille na bango za mutu ye moko mutaliboso o abala na vie. Milo na famille na ye tozomona kuna Aziza azaka epa na mpa ya mama na ye babota bango basi mibale mobali moko babotaki Milo baboti Aziza baboti Junior mais Junior azana nepa na bango Milo 50 nani mama na biso nani Aziza azapeka epa na bango nano azu mobali te. Alors Milo azaki mwasa liboso o abimisaki mutu na famille. Alors diable aluki a combattre Milo ti atika libala na ye ya mbongo. Milo atiki libala na ye ya mbongo tono bi ya mbongo mobali na Serge azana mbongo mobali na Serge aza vraiment na mbongo Milo na kisasa azana ndako kitoko me anzimi ake na mboka epa Alain ake kovana ndako eza lokola chapeau elobi nango Sylvie ake kovana na ndako o eza lokola chapeau ya mazopo nde epai wapi o 1050 asepela ki kokende kovanda likona ngo azwizemi ya Alain Mabana eza babiloko o sale maleo na ba famille ebele ba famille na biso ya ba africain et na ba lois établies makasi. Toza batu to vivre toza na bon moi toza batu to vivre na ba famille na biso mais na batu mususu déjà sorcellerie et konzaka famille na ye et na batu mususu déjà ba lien moko de ba bongisa pona bango o mona obala mobali no azana mbongo boza bien na ndaka libala mais makanisi na yo ezalaka toujours na ba passé mais makanisi na yo eza toujours na ba jeune moko ya mike lelo basi ebele ba komo bo mama bala ka pona ba jeune nzoto basi mingi ba bo mama bala ka pona nzoto ebite ke mobalo azana ye wana soka le biazo kama kanisi na yatsa akozala bien akosentir bien akozala bien mais basi ebele ba oboma mabala pona ni ba oke kolinga ba jeune garçon po balingika lokoso posa nzoto bazo ebate yozo mona onka eza na naturel eza na onka ba posa mokili mais eza sorcellerie sans le savoir que eza sorcellerie sans le savoir que eza baba loi ya ba famille lelo ba tozo comprendre te ba mabale zo kufa ezaka batu babani lelo lobi bokabwani mutazo zoka mobali ne na mabe mutazo zoka mwasi ne na mabe ozana mwasi na ndako mozaka basi belebele koto mwasi yo wana soza mobali omona onka na nga mobali c'est normal bablo musoza ba lien ya famille et na ba famille ebele bazala destiné te na mabala ezana ba famille ebele bazala na ba lien ke na famille na bango mutu mo akobala zate siko tant que yo balie ba ke na bala na yo okozalaka heureux ata mukolo moko te okozalaka heureux ata mukolo moko te diable oluka kaka amenacer ti loi wana ya célibat eko rattraper yo ti loi wana ya célibat ekozwa yo ekokanga yo yango wana nde misala ya diable ba famille ebele lelo bazobika bongo yango balobaka tangu ndeko bali ozali su mwana mukiete mama papa yaya leki tangu esi obali yeba ke le mariage c'est pour le grand tango bali yeba ke libala eza pona mikolo alors tango yo bali zwa vie au sérieux matisa vie de prière po oyebi te balien nini oyo buki oyebi te osote ba condamnation nini osote étape nini
yango bomoni baloba toujours na muto abala na muto aza célibataire bokoza ndenge moko te. Yo muto obali bapekiso ba camarade ba célibataire te, mais matin na prière soko banda osambela 3 heures du temps par jour, tango bali matisango koma 6 heures du temps et koma fois 2 po yo wana ba komba na yo mobali no pe place aza ana ba komba na ye ya famille. Sko imagine ce qui yo na famille no baloba ke botika lobala te, sko yo kwesi loi ya célibat obali tokepe na ngambo mobali na yo, tokepe na ngambo mobali na yo ye pa kwesi loi ya célibat. Soki na famille na bango bazaki pe na loi moko kara ya ba célibataire bazaki na loi moko ke muta ko bala te, mobali no pa kwesi loi wana yo po kwesi loi wana. Sko imagine na ndako na bino boza na ba komba ya ndenge nini. Yango balobaka une femme sage bâtit sa maison. Oko bâtir ndaku na yo na lolenge nini. Tala 1050. Azaki na babien na mobile na ya trouvaki ke mwasi na ya vanda kana ndaku tika fongolele maison. A fongoleli mwasi na ye maison, fongoleli mwasi na ye salon. To mona ki na salon to moni décor o sala, to moni pe na milu fois kenda zo sala salon e kota mbongo. Mais milo anzimi ake na mboka po ake sala étoile suki, po ake ko sala mwasi gisuki, ake sala mwasa gi maquillage, mais tanga kutana Alain a bouleversé ki babiloko nyonso. Pourquoi asala ki on azaki déjà na ba lien ya célibat e bandaki ko landa ye. Tango ba lien ya célibat e landa yo oyeba te okwe na piège moko ya diable. Oyeba loko wana te omona ka directement okwei na piège moko ya diable pe piège wana ekangi yo sans que yo oyeba. Lelo piège ekanga milo sans que milo ayeba. Asa makambo o ami yeba te pourquoi aza déjà na se ya malédiction ya famille. Aza déjà na se ya ba lien ya famille. Aza déjà na se ya condamnation. Yango wana ba lien wana ekangi milo. Lelo milo akazonga kina ya zongi ne kisasa ayeko proposer lisu mobali na ye azonga lisu mboka kaka po akende pa ya Alain. Alain o azata na pantalon ya olata te ka kilote. Alain o azata ndeng moko na mobali ya milo te. Milo atiki cadre ya mobali na ye o aza nango, milo atiki standing na ye. Ake kokota libala moko ya pauvre moko comme Alain na mboka, ake azui zemi, azo vanda liaka banzete po ali alela ke banzete, bande ko basi ebele babo malibana na bango po na sentiment ya sexe. Sans le savoir que na ndaku na ye, o wana za mobali o ya bali ye. Sans le savoir que mobali ya libanda o sala be fort ebele, okoyeba ta sala kinini, sala kinini koyeba te. Lelo basi ebele ba obo mabala na bango pona eloko wana. Lelo basi ebele bazo tricher mibali na bango na ba raison moko ezanga tina. Tangu yo kendo salelo kwa na diable a koti na foyer na yo a détruire di bala na basi ebele ba o détruire mabala na bango bango moko na base ya malédiction. Bomoni likambo ekweli 1050. Bino botala kapa Belleville bolo bakaiza nango ka théâtre comme tout le monde, ça ka théâtre comme ba théâtre ndenge ezalaka. Mais eza leçon munene. Ndeko soko tala théâtre na boule te ko tala théâtre longola stress. Mais talaka ba théâtre lelo na boule ke epesa yo leçon, surtout ming na Belleville TV. Et à ba théâtre o ezo pesa leçon. Ce qui to yepe na ka ya Belleville, to mondi Belleville za servante de Dieu. Belleville za o abanda ko yo te ya ka 1050 na salon. Mais lelo Belleville tango akoti na ndako abadaili a trouver o azaki bongo mobali ya milo. A trouvé Papa Serge. A yokika Papa Serge koloba kenzambe soka pambuli ya kozwa deuxième femme. Kandenga yoki ke Papa Serge alobi nzambe soka pambolie comme si aboye na mwasi na liboso basala ki déjà divorce ça déjà consommé nzambe soka pambolie akozwa na mwasi mususu pour ke babanda chemin. Belleville bosani ke aza musali ya nzambe. Belleville bosani ke ayaki nde kote ya place wana abosani yango bomona ki ba geste Belleville ndenge komaki akomi kosala ba geste moko ya mabe pour que Papa Serge alinga ye. Ce qui bolanda ki pensa théâtre wana partie 6, ce qui bolanda ki bomona ke bo remarquer que Belleville akomaki kosala ba minene moko bo akomi kosala ba fier, akomi kosala sa ba geste moko bo pour que Papa Serge alinga ye. Makambo wana ezebele na basière à l'église. Combien de sœurs à l'église o babomela baninga mabala? Combien de basières église
o ba boma mabala batu, o ba bimana ba pasteur, o ba bimana ba mibali ya batu. Combien de personnes lelo o ba olata kombo a Bible pona ko escroquer batu mbongo, pona ko escroquer batu ba vie, pona ko escroquer batu ba nzoto. Combien de personnes to mwana ba Facebook lelo mabamba mabale ekufa po sœur alingi frère, po frère alingi sœur, tozo mwana ba mabale zo kufa bongo. En tout cas, ndeko nanga soki na notali théâtre te na invité yo kende na Bellevue TV okoza la desute. Eza théâtre o tozo landa totali déjà 1 na 6. Lelo bazo kotela biso 7 nango na ba 16 heures. Eza ba théâtre o ezo fortifier biso. Ba théâtre ming Bellevue atsaka soko tali yango e matisio dimension à prière. Ba théâtre mingi Bellevue atiaka soko tali yango e pesi o posa o mata na dimension à prière o kapena mata na prière. Et ba théâtre o Bellevue atiaka tango tali théâtre comprendre que na famille nanga to abwe o mati na vie à prière. Eza bongo soki milo azaki na vie de prière, soki milo azaki mwasi ya mabondeli ala lingaka influencer ne lokote envoûtement on lingaki kanga ete envoûtement ne kanga milio bomisi mino na libala na ye ba démon famille bangonde ba opéra ki na via milo ndeko nange siko zolanda émission o oza mama oza papa mata na vie de prière pour couper sa diable nzela te yana bato ebele ba bebisa ba desta vie na bango likola ba ya ba démon famille yana bato ebele bazana ba mabala bia ba mabala ekufa bango ka boye oza impolite me bazi molimo impolitesse ba mami kiyo po ba yebi keso batio molimo impolitesse o ume ate libale kokufa. Bande on a biso musuba na ba poto libale ekufe ka boye amuna ka te libale ekufie nazana nga mwasi moluka na luka mbongo ba blom su to yeba te eza ba lien ya famille bien sûr ba loba libale eza na fin du monde te metango bala ki ozaki na libala no ya bien libale ekufi libale ko kufa te po yo impoli libale ko kufa te po mwasi oza bien te il faut yeba ba blom su eza ba loi ba lien ya famille otali no na famille nga ba nani babala otali omilobi na famille nanga banani babala banani baza ba marié soko mona famille na batu babala te batu babala bazo eza ba famille musu babala bazonga abali libale kufia zongi abali libale kufia zongi. Alors soki yo poza obali il faut mata na vie de prière po ebi ke bande ko nyonso basuka ka ya kozonga. Alors yo mata na vie de prière banda ko koisa démon ya célibat banda kote me de moi celiba o azongi saka bino toujours et pas na bino o asala ka ke bobali me bo la te bozongi su et pas na bino eza ba demo moko ya kotelemela kana vie tangu nzamba pa mbona libala tala na sima na oba nani babala tala liboso na oba nani babala soko moni muta bala zate ndeko pas de distraction na ndako libala po oyebite lobinini ekomela yo. Merci beaucoup na équipe Momba Bellevue Kanzi en tout cas bo keep it on vraiment musala bozo sala biso nzamba lola amona bino bo mona ka bo sala na bino tournage bo sali théâtre bo seki bo tiki mais bozo yebate ba famille combien o bino bozo sauver bozo yebate ba mabala combien o bino bozo sauver. En tout cas nzamba lola apambola bino nzambe apambola muto nyonso a participaka muto nyonso ataka idée na ye pona musala Bellevue ekende liboso. En tout cas nzambe apambola yo esika ozali tika nzambe aza na biso nyonso yo okotaka na Ursule Botelo TV yo o soutenir biso na ba abonnement na yo na ba j'aime na yo na ba partage na yo. En tout cas be émission ko partager nde yango nde kokozela ka te o partager émission o tolobeli buzoba émission o bato balobeli buzoba o balaksi ba bolumba bato nde o partager ba émission o ezote ya population ya boende ti ya boye eza ba bloko o okoyi ko partager po oyebite ke na sima na yo ko partager kaka émission ya pamba combien des âmes oyo yo oko sauver combien de mariages oyo yo oko sauver oyebite. En tout cas
to partager, to aimer, to liker, to commenter et ozala malamu mingi. Donc aimez vidéo, quand de balobaka aimez la vidéo, commentez, partagez, que le Seigneur vous bénisse. Wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite na système moko ya bien de konanga soki eza mbala na yo ya liboso o visiter Irsil Botelwa TV tozala kaka na objectif moko. Objectif na biso eza ya ko s'abonner pe ya ko partager. Ndeko soko koti mbala liboso eloka liboso ko sala okei na bouton wana place bakomi abonner o fini wana o s'abonner. Tango o fini wana o s'abonner kita place bâtiment ngonga wana ya muke fina na cloche ya notification. Cloche ya notification eza soki o fini yango ba analyse nyos oyo kokota na Irsil Botelwa TV ozala vraiment mutaliboso ya kolanda ba analyse na biso. Yango na lobaka tango koti abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Nzamba lola ako pambola yo. Merci beaucoup na bato bozaka wana pona nga numéro na biso eza wana pona bato bomoni bokobenga pona ba remarque na bino pona bato bomoni bokobenga pona ba pub ozana business na olingi basela yango publicité awa epa Irsil Botelwa TV tokosela yo publicité lolenge oko lingela. Bisous, bye.